Voilà, un grand merci à tous les internautes, à tous les abonnés de www.cleboa.com. Merci Nabatu Nyonso Obozaka scotché, branché na chaîne Nabiso 3W. Namsala Kitoko Otose la Rabino, Bolanda Rabiso par-ci par-là dans les 4 coins du monde. Bozana toujours pour nako benga rabiso, Bozana toujours pour nako pesa rabiso, ba critique par rapport à Msande to Salara. C'est vrai, votre mère chef Laurette Aruna vous a tellement manqué depuis na utaki Afrique du Sud, naye moi repos et senga ki na chaîne nanga, il fallait ki na pema parce que on a travaillé vraiment beaucoup en 2018. Alors senga ki moi moment en repos, décembre zaki moi en repos, janvier pe to côté repos mais moi suka to zongeli musala parce que ya onde tata, ya onde mama. Alors, j'ai ma casse oyo, nous ne sommes pas tout très bah monaki na internet, bateau bazara connecté sur le net, ou bazara connecté sur les réseaux sociaux, bah monaki bah vidéo est stocké là qui a ndeko na biso moi singa kuti ba tindela ki ngo pa mutu, bah vidéo est stocké là qui a bandeko na biso mi balé à basi, la victime to tcheza Gladys na Michel oyo abandaki ko betaye alors là ke bilamba kata ke bilamba chuka ke nu vraiment na teni na pa o ba botela ye na ndenga ki bo mwasi voilà ba te bele ba comprendre ki on te bazo ka bazo beta mutu alors ngai en tant que journaliste na meka pe ko landela yango na yeba nini oyo ezalaki koleka eloko sali ke ba beta ndeko na biso mwasi na tina niveau ke ba muta suka mutema akata tin ninga na mwasi bilamba chuka ye nu. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Tania Mabedi. Neymar, Ouazali, concert Nanga, Azapé, moi, si tu développer un sujet, mais na aucun micro, n'a pas appelé ça, et plutôt, on a tout expliqué, bino, au juste sujet, wana, et anime. Bonjour, Tania Mabedi. Bonjour, mon chef, bonjour, dans l'internet, bonjour, dans le Motal Rabiso, Toza Awatoye, janvier, Bandi, bonne année, à votre union, oh, Batal Rabiso, bonne année, na la Dina, bébé, la Dina. Bonne année Nayo, bonne année na tonton Banda, Cleboa, bonne année Nayo pe. Mais à chef Aruna, donc si j'ai allé là, moi les gens de souka les cambo, le badges que vous maman les cambo, auto le leto sur la, mais là tellement na yebi et bande na moto tout le monde expliquer pour ça, pour ça to yeba pour tout ça. Ok, voilà. Quand on est dans le bas qui nga na meka qui un peu ko landela sujet yango, na landela qui yango, c'est un sujet qui na bête na au partage on nga mo ko te kana ndeko na nga mwasi. Au passage concert à Jean naye de te remeka pe ko solango to meka koyeba mabe utaki wapi nini nde salitini ndeko mwasa suka mutema tina niveau ya ko séquestrer muninga na mutu na kati ya ndaku ya ko menacer tina bambeli parce que ba vidéo ezali tozo ba makambo o ya nzela te. Voilà pona bato ba yebi sujet ndenge za kite o ba monika ba vidéo ba comprendre te lisolo ezabwe lisolo eza Tony Sonkaleta abimara mobali ya Michel omba oazali passa azafi ya Belgique abimara ba omba baza mwasa mobali baza marié légalement donc marié légalement to bi ke coutumier civil religieux et tout abala madame Omba Michel. Alors Tony azot entretenir ba relation avec Gladys. Au relation o ezala ki juste bon pour na Gladys na ndenge natala ki vidéo relation ezaki juste une fois nde bakutanaki basala ki olfaki basala moi ça m'a so bakuta no so boyebi pondu na taba basangisa yango sika morote taba aliaki pondu donc bakuta ni basali ofaki basala après et si là nango ba mona na rasuste ba komala lisusu te du coup un moment Tony qui écrit à Gladys que non azana a besoin à monaye bakuta na lisusu bakutana lisusu na Gladys azana besoin ba monana boyna boyaza déjà azana besoin ba monana Gladys voya otale na ndako Gladys ayebi adresse ya ndako ya Tony te Tony akomeli ayebi sabi non kokomela nga susu na numéro oyo te WhatsApp to zako sola non parce que moi sinanga on dirait comme ko soupçonner nga déjà na zana ba relation na yo alors moi sinanga comment ko surveiller ba message na ngai WhatsApp na nga apesi deuxième numéro le bizwa numéro oyo nde banda kokomela nga na numéro oyo ye la fille Gladys a zupe numéro ya o ba pesa ki wana pas Tony abandi pe ko bakomo komana tant bakomo komana et au salama que Tony abi non ndenge zawana il faut to monana boyena boy bakomela ka message za kana faut to monana to kutana talanga rape bino boyebi ke mudasi basie bana banzoto so mtabengo ke bokutana boyebi ka ke kokutana na seke za makambu mususu il faut ça le même sou faut ko tokana faut mambo belé et salema alors abi se faut to kutana na ndaku nanga na résidence nanga place oyo na vandaka
la fille ayeba ki adresse ya mobile esika vanda raté mobile atindele adresse na vanda place boy Gladys azu taxi na ye inde ti akomi na adresse oyo esika ba indika ki et pas ya mopatoni a komi abengi na numéro na garçon moko boye ayambi abio no via za na douche via zo sokola abaki na kozwa okota tangu Gladys a koti na kati ya lupangu directement bakangi lupangu pa garçon na baki deux garçons bakangi maman clôture le pont parce que le pont ba vanda bango moko nde amona boye le mutane ko komela nzoka ezalaki Tony te ezalaki madame ya Tony son nde abandaki ko komela ye ba message wana tie manda ko solane wana ezaka nango Tony te ezalaki nde nzoka mwasi ande ko sale attendre ki piège ya yeba kité et amatise na ndaku era matie na ndako abandi ko sambisa ye abina ye non il faut alongola bilamba alongola ki bilamba abandi ko beta na ceinture lokola mwana abeti azuku tu ceinture muso abifona beto pa na ceinture ali bende comme ça tiko pena be kai banini ba cicatrice na nzoto na tinenge akata ki ba bilamba alongola ki bilamba tiko ki nu abandi ko beta matele na muto azo nyata eti na muto azo benda esuki batne so botaki video wana pe alobi azana rage azana kanda parce que yaza bruiseuse de foyer ayo bebisa libala na ye asukaki wana te ayako kuma ndoka kote na kati ya pièce moko boya comme na niveau tia simbi mbeli il faut chuba eka kambeli alors il y avait une fille qui na kati ya chambre ndé apekisi ye Michel que non ko sala bongo te okoki ko chuba ye mbeli te nde ba pekisaki ye tina suka nango ndenge Gladys bayaki ko tika ye akende selon le dire de Gladys j'ai suivi alors ba séquestra que pendant 2 jours nde ba séquestra ki ye na kati ya ndako wana aliaki te bakangie basinga bazo bete bazo torturer ye Aïba simbaki pe na ba partie na les intimes. Wana selon ba dire il y a Gladys. Tellement ma je crois qu'il expliquait ba téléspectateurs ba tout ça au ba hôtel ba internaute et puis par rapport à madame na lobby na habité impressionne les animes par rapport à... Merci beaucoup mère chef Laura Taruna impression nanga libosoza comment na vidéo wana et ça va pas si mingi comment na intimité bolumbu eza bolumbu e otikala bolumbu nakutu ya batindela nga video wana nayebaki nanga te sezani ntatindela nga video master nanga sambaleta atindi video tofika otimizani nango tama ekile moke télécharger na moko film ça sambisa comme na ami pardon maman tikanga na bima pardon tikanga na kende nani omba pe kuna azobise Gladys yo na koti côté bana ko se déshabiller na tu na patika mais vidéo ngoza nini yango eza ujana na mazemele bazobunda mazemele bazobeta ujana na comprendre qu'on onte na kota pa la mama na mona vidéo na kota na page na mona yindi batu kuna bazokoma yo moni kolinga mibala batu Laura Taruna mobali abala kiyo yo mosali bala mobali abala yo tout ça là mais mobali na yo abima est-ce que avant Omba est-ce que Omba zaki na Gladys na Tony bazalaka déjà kotokana na Gladys wana c'est ça point d'interrogation est-ce que aza briseuse de foyer aye na sima ya Omba to aye liboso ya Omba batokana batikana baswa fetikala na bayebani po bayebani da banzoto meloko tontine Omba asali tontine Micheline soki Michel o asali donc eza pasi pe mawa yemo so avandi po na mona asengi pardon côté avandi ata skoso ya kileki alors Taruna moi si l'équipe vraiment moi si l'équipe moi si exposer nous autres bongo et le pese nga pasi koto afunga makolo fungola makolo soko na ko fungola makolo po biso to sala ngoni ate fuza motema ya runa fungola makolo fiana pe na pasi te aruna mani kamone salemi po ezaka yepe Gladys ndeti ngai bomanga kana kufananga monda simbele ke mbeli bomanga na kufana ngai pour vidéo on a ti ba filma qui pour explication Gladys eza ke ba filma qui est après ça c'est stressa qui alongwe ki akimaki akino vana na baza ba benga ye ba ebisi vana na yo vidéo ko bimate wana li passe Omba chako mais
tout monde a une vidéo bimi yebisanga na place vidéo ayeba ke vidéo bimi ko loko bomba na internet ezate e bomba ma ezate to ke peto zonga ya lobi ke tonya zaki na kazaki wana na ndimi pete tone roza wana po tonya za les étoiles akolinga te ba chebika bongo amona ka boye ba obeta fimo boye wana za ando bima na ye nyonso wana na habité parce que Michel batu mususu babi batu babi passe à libala ndenge ezalaka te oto bandini on a point ya Michel abato chité na point ya Gladys batu babi passe à libala Gladys que non justice bona babi passe à libala ndenge ezalaka bako comprendre ye jalousie et koko mema mutu na ba extrémité moko boye oko sa makambo mususu o regretter na sima na habité to pese kaka tort à moi 100% ou bien to pese peu moi raison mukie donc peut c'est raison qui est caractère un peu dans le bic a bêté la canne pas besoin de faire tu peux c'est raison qui mais on a tort rebelle pourquoi yo reste pas tout mignon sur bazo commenter ou on a besoin sur bazara tout ça biso sur ba célibataire ba mari peut bazana ba commenter bon quand c'est net honorable que celle ce qui moi ce qui voit yo reste à la célibataire appelle mobile et ça passe si comme on a intimité muninga bongo nzoto ya muninga etandami lokola na wenze etandami te mobali so weba kida mobali po babi Tony aza muta mobulu tara les étoiles yo mosko raisonner les étoiles Tony déjà aza mobali ya mobulu awo yebi ko lingi mobali ya mobulu bongo sani buka mabolongo lela nzambe yo kasinda select Tony aza basi musute ah makango musute à part Gladys so Gladys ko te silaki mazaba makango musu ya sika o erita ba sika mazaba makango musu ya sika o musu ya yebi pete emso atumboli pe pota ba ya makango yango siko tanti no mbalo bunda na makango to eza pasi makasi na commentaire mo boye mutu mo alobi abi ba surtout bino ba chassa bolingo mona ba fait qui sansa bolingo mona sika moi dollar ezo bima te boko bi kamsu tonyango akabara pe moi apesa moi mbongo na ye bolingo mona bomona ka bana couple na bango le bino ba fait qui chasse moi boza tellement nanzala que bolingi kaka boya place wana pona o récupérer moi quelque chose mais à la fin ta la seconde ba yoko sambusa ndeko moi sinabité par rapport à ba propos ba to poto basi a poto po basi a poto comme ne pas acharnement na talibas muso poto abike no banzala na biso ba fait kin yango ndezo sala pe to comme na ba niveau oboto na nambo tona za na mbo oboto na mbo yo kana les étoiles na nambo na pas Daniel Massao bazala bambongo ah ne lambongo te babi na tokana bien aruna to la bref atokana rande bien so atokani na yo okeli so te tigali na mambongo ezala te o ba fianzala ndeni bo biso to ba fianzala ta aruna ezaka bolingo mo boye batokana ki esili emso ayoka atonya bengi ayoka ke tonya tokana na piana ke na mandeleza la nango pe. Parce que c'est Tony qui a ramené Gladys à la maison. Parce que celui Tony a lukaka alingaka Gladys te a bengaka epete bakuta na rate te muto bengaka ya nda kwa ezaki Tony te. Numéro ya Tony. Soki sikoyo Tony a lingaka Gladys te peut-être azala garçon mobulu te homme infidèle te. Mais le loyo, peut-être Michel a sali crime a salité parce que Tolobaka on a Maroc, na Libye, bazo séquestré ba noir mais oh Michel a sali ka Maroc, na ba libyen. Quand ne ba noir, ne ba sala rabiso yango oh Michel a sali ko zwambeli ko la kisa mo. Tony. Ko sa bon oteko. Bon, Aruna, on est madame à la mbelake fa luka pe mutala mbelake pa beta mutasukula ke bilamba fa luka epe mutbake na komela moi ko mibale fa luka epe o comprendre fa luka bango nyoso po ala mbela pa ozala po papa chaque jour est obligé de aller au restaurant à tout de la $100 $200 chaque jour est obligé de lobi alingalia mo fumbo ndenga ndaku lobi ana olingalia mo limbondo ya ndenga mutfala maona ndenga ndaku na ndenga restaurant siko ebisanga na mama na nyoso na mbeli wono simbaki par erreur diable à côté lio ochubi mwana batu yebisanga yi tonga to suka wapi ongo me makala moto mo likolo ya Tony son olingo
Anza. Pour la même fille ma tombo qui m'a fait ville na Abi, ngana tel na moni na ba ivoirien. Na ba camerounais, ba koti makambu yango okokate. Biso ba honorable Zachary ba baswe, ba honorable Christelle, ba to nyonso ba na ba joueur baza libanda ya mboka. Ba bi to on tika ko na solela papa mo ba bisinga bi mafitania. S'il te plaît. Nazolinga na tinda mbongo. Nazolinga mana tinda mbongo. Bopesa Gladys aluka avocat bien. Bopesa mbongo te za mabe. Aruna nga obomanga. Ngai okoboma ngai. Est-ce que Gladys eba toni? Eba toni te bakutani toni sependa lingi ba lingani batokani. Vous comprenez? Tika ba passe za libala to boite. Gladys passe la mabe ko kene emsuni. Mba passe libala mobali chaque jour aller lisa comme mobali chaque jour ko ta comme on za mari de nous mo vanda nenda ko mo boti bana 5 6 to mona ngwa et ça 6 jours na obeta ka mingi te na site na biso aruna mobali avant na mwasi makomo ka mwasi kaza ba mari de nuit na nzoto akomo lo bake mwasi boy o comprendre ba passe eza libala siko na nyoso wana o wana ko bunda siko no bunda ba mari de nuit ba femme de nuit. Faut que tu aies un mobile et basi. Tu mitika kala maboko ya nzambe. La mobile no tolo na se expliquer nzambe kana yo. Aza nzamba yo kaka. Eh mi bala mi bulu pe ba vanisa mi tout tranquille. Avant d'avoir pas 7 mois 8 mois là la paix moi cité excusez-moi pour le terme. Avant d'appé moi ça là la kana se ebimbe tout là la na se. En tout na nzambe mto tindela ngai. Yo mto pesa ngai. Donc il faut changer pour n'attendre la monnaie na yo. Aruna ko bunda la solution te yo ko bunda na epese solution. To soki a s'excuser te. Ko bunda ko bete na solution te. A ridiculiser ne mobile na ye na ye mo ko mo finge tala nzoto na yo, tala forme na yo, tala libere lo poso. Suki ne mutu ezalo ko la coiffure c'est que ça ko coup d'état ya Gabon raté. Ça na siko. Yebisaka biloko bongo. Est-ce que batu azaki ne madame makambu tout ça là est-ce que ba finga ki yemo s'est rabaissé pour ani komunda muzu asoke déborder la place azu so déborder bongo passe leki funga ta bible tanga wana meza conseil gratos pour na ba marié funga la bible no tanga mama ko eloko leki ko le nzambe zate na makambu tout mo sikuto abala sali 15 na libala zora mwana te. A comment les nzambe azu place mo attendiant le hôtel azu kita tiwana azu elamba tandi na se place nem so chaque menu quand les nzambe on a pas nzamba pesi mona bon pourquoi pas rôle les nzambe no pour la libala pour le mobile non déranger mobile non déranger azo déranger et ça nzambe ke tala likambo ya mobile na ngai côté azo tambola côté ya mosala côté nyonso azo vanda yo tala likambo na ngai. Eza o komi boma komi finga ko elo côté mama biso no to côté de libala te yo nga fanda na mama nanga nga mama nanga papa nanga azaka mo bulu mo imaginer te viens tibangule bla roulage ya di na mama na lobati mo bali siko ya pembe ya minga ya mula iso ati tenia ngumbi ngo evandia basi meke basi ba ko kwem papa sa mo te mama biso. Aussi kara.com tina suka mbanda matini ndako wala va papa so kufa ayo fuka mama so singe pardon mo so etala ka nzambe sinzambe yo so kipe na ye ti a ko changer parce que ti a ko changer o sentir que olele nzambe mbana ngazo pour mobala tonda raté mobala za la ka moi mukie na ko esa na Yves Saint Laurent nzambe mobala za la ka moi mukie mais expliquer nzambe la personne c'est milliers la personne mi boma. C'est ce que soit place oh ça peut crise pas au quoi au kufi oh ba AVC comme la biso ça ba bêtise na ezo ko na mato c'est que mobile wana azo respecter te asa mobile malamu te maman il faut quitter foyer wana po to chaka rateka ka bambanda maladie pesa au quoi ko zo maladie moko boyo vana na ndako ba ko kumbelo maladie à part malade ba esprit mabe pesa ba fi musu ba utama milion mabe na banjoto heureusement esprit moko boye bimi comme na ndako no ale papa makambe comme ka bizarre en tout cas vraiment naza moi sinon na balité j'aspire aussi au mariage makamba boyeza et makambo eteinga pour na ba comment ko conserver couple na biso monene eleko leki na libala motema monene za na ngote aruna o esali tontine Michel ezaka ke amsu ko zanga maîtrise ko zanga pe ba conseiller bien pour ba fi o ba no filmer ko ba zuni parce ba kangi omba ba kanga pe bango po mo livrer bango
vouloir ou pas. On va l'obéir. Est-ce qu'on prend un cas, on va l'obéir Azoya, Azoya pour affronter justice. N'habitez pas na yo moi neti justice na monsieur ko sabi Azoya. N'habitez ko yango enenga azolobela. On dirait justice yango eza nazo ko façon azolobela ngo on dirait. Oza président biso 5e président biso. Oza Félix Tshilombo Tshisekedi wa Mulumba. Yo raso aye kanda lo bakina oya ko affronter Pour moi ça sur na budget na ye. Yo to simba mbeli. Arme blanche yo simbiango. Ba filmer pesa sur internet. Obeti pe muto kati esu ko tike ni ping pong. Ah, Aruna. Yo se ba mama na so ba telemi ba mama on yetu wa mwana so ba temo ko se za pamba. Aya affronter aza avocat na ya affronter le Kambongo. Biso sto zela ye pour so aye to la neti na aéroport to che micro. Tout est-ce qu'on doit affronter Ezanine, Balobinine. Je suis comment traiter sous des psychopathes pour m'embrasser les bateaux baza on dirait ba kidnapper bateau donc ba genre makambo ça la compagnie des psychopathes. Koza ngaka moteur munene. Ta ko na mobile tina ba Facebook. Muta commenter yo landi na se. Muta sali mama. Mobile azonga 14h. Azon yo mo ebi mo sina ngai mobile na ngai ki musala zonga 14h30. Maintenant 11h30 mobile bimi azu repos atokani na jeune fille après c'est pem sous 1500 fille akeye azon 14h30 quand yo lingaka mobile na nga pa yo rasa batu musu balinga mobile na nga za parfait mobile na nga so loba po ani ama mobile na respectaka ye pour ceux qui tonne ba no respecter ye tonti Michel malinga sala ngoto bato nyoso bazo loba bazo finga oh Gladys passe mabe po nini bolumbo faut déjà Gladys c'est parce que Tony ndalinga ki Gladys mais toi ba ke bato no so bazo commenter ceux là qui ba leki na bino propre ceux là qui ba ndeko na bino propre ba seli bango bomi moni ndeko na bino na ndimite Aruna na ndimite ba lobi na munoko to ndimite ndeko na yo ndetinga na moni Keren nanga na moni Arlène na fandi bona moni Aruna ba bimisi bolumbu no na nini Aruna na fandi na no peso faute na olela na oka pasi na mimoni poko mona muninga no ni mwasi boy ko fungula makolo o mimoni yo mo mi fani po eloko eza kati nanga na mimoni eza pasi ba mama e basa mabala basi a poto obozaka na mbongo ba millionnaire ba milliardaire bozo maîtrise de soi bozo ma maîtrise de soi po mibali na biso mibali na bino eza mo salinga mobali te mobali ye mo amona ki Gladys nzoto semba sema moni libele kitoko amoni bien mwindo kitoko aseni approcher Gladys amoni ke Tony atokana kitoko batokani baseni ba vendre simite ba boyani amoni ke bazongana wa mamna bango o comprendre yo za mama ozaki o mama soko sali comme ibaka ko éviter ma mususu talelo partout tala obimi rejukil donc. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot, Tania, moi, conseil. Le lobby coûte belé déjà. On ne sait pas conseil, n'a pas conseil. Moi, pour une émission, c'est la carte de justice. Net, on n'a pas dans la carte de justice. Soit. Ça va, maman, quand tu as mis tes maminés, à ta mission, tu balango, était. Par na fait les sons par na na vie les sons nene avec un moteur nene comment appelle les camions payés au binzambe sunanga o te maman me so to cha kanza me binzambe sunanga aide-moi pour tout ça mon qui m'a tatu pas pareil tatu pas marin suma balandi comme si yo motema OK kanda mais so étaler les camions banzambe pour la solution mon monique aux solutions ta la una pour tout clôturer na comme na yemo ça va problème so s'appelle ni so ça va o tiki mamu panza obi papa kini ko mokili ça charge na likambo azanga na ku ero ABC ka kiti kitoko boy batazo lekana ba commentaire na bino ezala ya kofinga to biki ba commentaire na bino ezala ya kokumisa o no salinga commenter a commenter ça vous êtes libre ndana kasho mutaza te bo commenter merci na bino noso merci à Betty merci à Grâce Moïla ma sœur chérie o kane ma ela o manqué abo linga kin mingi donc à tout ça salon paradis le monde a été choqué de voir vidéo wana ya komona bolumbu nzoto ya mwasi batandi yango kwa likaya nzoto ya mwasi za suna valeur te pourquoi parce que kibombanda il faut que la maîtrise surtout les femmes mariées il faut que la maîtrise parce que ata ba femme mariée msubo wa pe ko commenter ko finga boy po na bike
bokozana mo solidarité mo boye po ba basi mso mabala pe ba na solidarité envers moninga na bango femme mais boye ba ki mso pe bino va bo bala bolinga pe ba homme marié à batu alors qui sème le vent récolte la tempête donc ça tanga ku tout que non po olinga pe mibala ya batu alors ya yo siko linga lingete ni ba ko linga pe ya yo mais il faut yeba kozana mutia munene pe ko chaka nzambe liboso msusu mobala koza pe mobulu mais nzambe osala grâce wana pe mobala changer mobala msusu komana ata moni ba fibre zotaka moi sinana na nena ndaku na wala nani libanda parce que on a na ndaku aza bien mobala komo ka marque alinga su basi bana mais na ba comportement msusu ndé sala ki msusu pe mobali pe azo ke libanda yo pe moi si faut mitala no yeba eloko nini esala ke mobali nanga kende libanda po yo msusu mona kaka ke no mobile nanga zo linga basi msusu osana makamsusu mike o mobile atala ke libanda yo pesa kete azo zwango libanda alors il faut que luka ko sola kana ba couple dialogue et les kinyoso dialogue ya onde salara force ya couple merci na ba abonné na biso nyonso ya Kleboa merci na ba tutu obolandi émission oyo Marcus Ngangeli derrière la caméra merci pour na ba image kitoko merci bolanda yango bo commenter bo s'abonner na chaîne na biso bo pesa ba point de vue na no bo sa libre oyo fingi oyo lo ba nyonso lobi en tout cas biso to na pona yambarara ba commentaire ya ba nyonso merci à la nation puis chumanga na ba nyonso bana monde entier obo za scotcher na chaîne na biso bisous bye je vous aime beaucoup bye bye.